Bien. Nous allons en poto, c'est normal, faut la ta bien. Donc voilà, en plus, nous allons voir mannequin, que là, t'es à famille, nabiso. Donc voilà. Basombelinga kisi, parce que likonangeza na pota, basombelinga kisi, après, bayo tikanga wana na molar, après nazongi, nazaki na besoin nazwa carte sim na nga, après na ye kozwa carte sim na koko jambo nga moko na ba 1h du matin, sans basoda bazala pembeni na nga, ça dit beaucoup. Toi bazoba te. Ok. Na Kinshasa ngo bazala ba partous na terminer bino le ba Kinshasa bosala ba partous boza ba lesbienne bolinga mibali po na mbongo hein likona ngo boza sous ba criminel bovanda mingi kana ba bikok so kutu na poto batu nyonso bakoma olobela bana Kinshasa na parce que nga karine na ndo pesa bango valeur mwana na ndo kumisanga Rappelle moi si ne akokani jamais nanga moi ça era zata kitoko te na leke musika na mwana poto otika mwana poto yaya on n'est pas pareil. Ici Sidi le cœur Yabino encore une fois le 15 juillet na terrain GD à partir de 15h. Cindy le cœur, le quartier latin, ainsi que lui-même le coach Kofi Olomide. Kofi Phil, Kofi est vous tous qui aimez de la bonne musique. Hugues la Coifficoté, votre salon de coiffure sur la Nationale 3 au pavillon sous-bois. Ouvert tous les jours de 9h à 20h, même les jours fériés. Plus d'informations au 01 41 55 00 00 ou sur le www.huguelacoifficoté.com. Hugues la Coifficoté, l'homme qui coiffe la ville. Service spécial covoiturage, Paris-Bruxelles-Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. Contactez le service covoiturage Jimmy Chimanga, Paris, porte de la Chapelle. Composez vite. Le plus 33 7 87 76 95 65. Pour toutes vos démarches, afin d'obtenir le passeport Yabanamboka à Bruxelles, dans un délai raisonnable, confiez-vous à Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. Bonjour fidèles internautes, c'est votre émission Carré Parfait avec votre humble serviteur MS. Le Toelibino Bamasolo comme d'hab, Toela Kabino Ba nouveauté Nanda Kunabino. Aujourd'hui, on a le réel plaisir de recevoir pour vous une influenceuse. C'est quelqu'un de ne pas présenter. Boromona, Torobé, Taneba Masolo un peu partout. Ces derniers temps, on a Katakin, Boebi Masolo Zorenier, Makambako Kilnape Batu. Et on a invité Nanga, on va essayer de développer Yakoye, vraiment, réellement, comment ça se passe, qui sont derrière tous ces effets. Donc, on va prendre le temps pour essayer un peu de discuter. Pour commencer, je salue déjà Gonzave Matuidi. Toi-même, tu sais, toi-même, tu connais mon ami. Evan Tumba, Port de la Chapelle, Linda Pundi, Air France, Jimmy Chimanga, Port de la Chapelle. Donc là, je salue Vince Matuidi, toujours en ensemble. Donc, tozo continuer émission na invité nanga tozanae tokobeta masolo ebele. Devant moi, j'ai Karine Pandora que je salue, je dis bonjour. Bonjour à tous.
la maman de Métis aux cheveux bouclés, Duke et Gloria, je vous aime beaucoup. Des gros bisous à vous. Bien habillé, hein? Nazala on a poto, c'est normal, faut la ta bien. Donc voilà, en plus, Nazala roi mannequin, Kola t'es à famille Nabiso. Donc voilà. Karine Pandora. Très Bah, qui belle. sera la maman de Métis aux cheveux bouclés, na bota ba na tata moko. Ah oui, hein? Bon, bah, oh, bah, bota bana batata différents à ma vie. Non, eza mabe te nga show na ngai na bota na nga ba na nga tata moko. Ok. Sikoyo bato mpe bayinanga kaka mpona lobaka na bota bana na nga tata moko. Olati Louboutin. Louboutin toujours naza mwana poto eza ya ngwanzu te eza ya chine te neti bana kinshasa balata ya baturki eza yango ta les gars, Sarah Fionato. Sarah Fiona aza congolais aza mwana poto lokola nga ye mpe asomba balubutin nga mpe nalataka na ndenge na nga c'est tout hein. Ah, ok. Donc, bino tout Y a pas à comparer. Il n'y a pas à comparer. Bino tout bolati ba Louboutin. Donc, aujourd'hui, tozana Karine Pandora. Donc, derrière la cam, toza bongona Slim Bosoja. Autre durant tout au long de cette émission. Pour commencer, Karine Pandora, tozana phénomène au bazobenga na Kinshasa, phénomène kidnapping. Bazo kidnappé bato. Yo tant que kinoise. Na kinna nozaki na commune. Na mwana bandal. Bana bandal, mwana bandal. Donc, mwana bandal. Bah, événement au ezo comme la na Kinshasa, il y a beaucoup de gens au bazozala enlevé, bazozala kidnappé. Bah, impression non nini par rapport ya makambo nyonso zama na Kinshasa actuellement. Ngai parce que on a aussi kin kala mingi te hein. On est passé dans un kin. Et on a kendaki bas bandalo balanga il faut pas na matana ba taxi na bango ba jaune wana. OK. Na matara soki bat basé belé na kati na mata ou bien na mata na taxi bis bandalo balanga bongo. Donc voilà, heureusement pour moi pe ba kidnappaki nga pe te nazonga na pe poto bien mais bat bandako bangi na makasi ko mata na ba taxi jaune wana te bazo kidnapper bato ba kidnapper bato. Bah, pexaki o matana wa taxi te po bazo kidnapper bato. Mais tout au long ya mikolo otomoni apparemment zaki un peu na zaki moi malembe mais ces derniers temps est commis vraiment aggravé quoi. Donc est commis vraiment le comme sérieux. Ba tu ko kanga na nkutu bato dernièrement ba to kanga ba tu ko juger bato wana. Mais na Kinshasa insécurité totale. Bandeko baza wana bazo ko arriver jusqu'aux la bien te à cause ya kidnapping. C'est ko ngana yo lelo to kobeta lisolo beaucoup plus. Dernièrement, tolandaki yo na ba réseaux sociaux, obetaki lisolo ke ndeko na yo Maria Tumba. O azape influenceuse congolaise, olobi ke yepe azo faire partie na batu o bazo kidnapper batu, bien yepe aza complice. Quelle ba inspiration bien motivation ko loba makambo wana ozwa ki ngwa? Parce que na ba dire nae. Toza na poto a total la banquette est possible. Ceux qui crient ba enlever nga par exemple naye sur la toile sur les réseaux sociaux na lobi que ba nani ba kidnapper wana ba kidnapper kinga bazwa kingai ba beta kingai soi-disant après ba kitisi ngai ba sombeli nga kisi parce que likonanga eza na pota ba sombeli nga kisi après ba yo tikanga wana na molar. Après nazongi nazaki na besoin nazwa carte sim na nga après na ye kozwa carte sim na koko jambo nga moko na ba 1h du matin sans basoda baza pembe na nga ça dit beaucoup toi bazoba ta. OK yo siko sali analyse wana nyonso oui. Comment moto bako kidnapper après bakiti en même temps baki ticket soit son bakisi basombele kisi voilà. Bapesi na maya mela bapesi suna $20 donc pour moi vraiment na saki analyse yanga bino moi ça zokosa biso ezala ata OK soki bakangi yo toyebi ke so bakidnape bazwi yo babwaki yo mbala moko esili oye badetail ebele ayebi basi na bango ayebi place bavandaka makambo ebele wana ata yo moko. Mais est-ce que koko ozala pete erreur bakangi yo bakidnape yo metant bona kati ya mutuka otali longi bomoni ke muto na yebi ye mabe moko lingo osali peut-être hésiter obi bon celle-là je vais pas na osali mabe te lokwa basaka ba détail ebele bo makasi bon ba détail ebele bon to bazoba te nango azazoba. Mais kasi on a oloba te Pandora bakangi yo na esprit ba kidnapper yo mais na kati ya voiture batali ke o eza Pandora au lieu to sali photo wana kuta zaki wa za lelo ta ezaki sopi na 2020 sopi combien na
mais nga na sala analyse na nga mais namoni bato bazofinga nga nga to bofinga na kuna te bato bazofinga nga boza bête en fait parce que même ba blanchard mosaka basali en analyse basara to la bamoura nga na sali bato bele basali analyse après pour ça la analyse non tout le monde bazui relé bah oui parce que makambo na lobaki eza balobi ka o nga na lobaki d'accord mais bizarrement makambo nga na lobaki bango ya balobi yango il y a pas de gens qui insultent ka o nga na lobaki so tene ba commentaire mona kaka bazofinga nga liboma bazofinga nga zoba bazofinga mwana poto bazofinga zoba kobokola bino bovanda na babikok nga na vanda na ndako na nga 3 chambres salon na sisa makambo nyonso tout na sisa banzala bino bana Kinshasa bofinga Pandora boyoka ata sanitaire bofinga nga boyoka soni quand même hein bana Kinshasa ngo bazala ba partous na terminer bino le bana Kinshasa bosala ba partous boza ba lesbienne bolinga mibali pona mbongo hein likona ngo boza suba criminel bovanda mingi kana ba bikok na bana ba influencer ngo bananyo na mona ta mutu mota vanda ata na Gombe bavanda kana ba bikok elekela nga likambo wana ba influencer oui o baza na Kinshasa no bafinga nga o komana na côté ya ba influencer mais problème ni news akana na bana Kinshasa na za problème na bango te na kenda Kinshasa oui nazalaka bien na bango so kutu na poto bato nyonso bakoma olobela bana Kinshasa na parce que nga karine na ndo pesa bango valeur bana poto bando okipe bango te nga tombolaka bango na nazali na poto kuna okita kini bana ya bainfluencer mosusu baza na poto baoloba nga yo okende kini kuna kosolisa bango te bwakisa bango abi non baza bato toyebani na bango deja tosolaka na bango omoni nzoka nde yanga nayaki na kini bango bazalaki na ide bakitisa nga omoni na ye pe na kini boye ntango ye na kini après na ye pe na kini boye Mireille Mukeba que je salue ayambi nga bien Josepha Mandala madame ayambi nga bien Patience Agula ayambi nga bien Sekale Kinanga ayambi nga bien mais na kutani kaka na Niclette na Maria Tumba balukeni nga ba problème bakoma koselanga makambuke nga kuma na futa facture boyino akondimaki na futa facture te Niclette na memela ye basket azwi basket atumba Maria Tumba kosenga makambuke o nga na kende ko simba kisi ok tokutana na bongo ka 30 minutes apamba ye pa ya kokutanga na Niclette na leki na mo be ange sa kiwana pourquoi okosela mutu makambuke aya ko simba kisi so naza posa simba kisi naza mutu bandu na olko ndeko na balakisa na pesa simba kisi ye na yebi te tikala jamais ko bengi na téléphone okosela mutu likama munene bon poignet mais apparemment zara jalouse à Maria Tumba ya nini nga na poto naza bien na boto ba mitisa ba cheveux bouclés naza na poto ye azoluka ya poto na oza jalouse ne ya nini na mona ye ndenga banda na réseaux sociaux na mona ye ndenga banda na oza jalouse na ye ya nini Nicho akoma numéro 1 ya influencer numéro 1 ya nini eloko te numéro 1 za nini omonte yanga na sali nini ya sali émission nga na sali yango omonte bato nyonso balobi numéro 1 ya nini na réseaux sociaux numéro 1 azalaka te mutu na mutu asala makambo na ndenge na ye c'est tout actuellement na nini non soki nga nazalaki influencer makasi te olinga obengisanga na plateau na o te mpo na Pandora yango obengisi nga par rapport ya Maria Tumba tozolobela Maria Tumba na Congo bayebi ke influencer influencer à l'équipe influenceur nyonso mutu moko ta l'équipe influenceur nyonso tu mutu asalaka comment on dit contenu na ye na ndenge na ye mutu moko ta leka muninga mais au moins ba accusation ozosala na Maria Tumba c'est un peu dur eza ba accusation mo ya minene non mais non et puis tu as pas de preuves solides ye moko ndenge alobaki nazwi ka ba dire ne na lobe yango c'est tout batu nyonso pe baza d'accord nanga na makambo na lobaki ye mo mutalobaki yango na baki so influenceur soko ye na réseaux sociaux il faut ye bakandenga oloba il faut zala toujours na ba conseiller avant les kafotuna likamo na oloba ezandeni ya makamso basala ba best makamso basala ba best omoni nga na sala ke rien makamambula omoni de komelanga batu nyonso tout bafinga nga partout omoni na ko bandela ngo suste net wana bien que batu baza na problème bazokanga bato yo ye obandi kopesa ba détail belé siko biso tosala ngo analyse te pourquoi tosala ngo analyse ezaka maloba na ye moko ndenga lobaki yango nasala ki ngo analyse c'est tout bato nyonso o bapusa na côté Maria Tumba baluka amitié na ye
Ce qui Maria Toumba a repoussé Bino, pourquoi beaucoup m'a trop énervé? Non, arrête, Kolobate qui est dans le long, net. Ouais, bon, Donc, à repousser, Maria Toumba, apparemment, que non, Luka, amitié nae. Jamais. Maria Toumba, il a refusé. Jamais, c'est elle. Écoute-moi, c'est elle qui est venue vers moi. Ma vidéo, c'est na TikTok, sur hôtel, na TikTok, ma vidéo, quand tu vas voir, moi, na kumisanga. Anda kumisanga, bandalo bakutu, il y a za gloria, aza moi, na liboso, a commis cheveux bouclés. Ando kumisanga azo akutu ba vidéo na ngana Patrick atiango na statut na ye kokumisa yo abandai koloba juste puisque les gens qui nous a dit on a essayé un peu de s'informer avant tokuta na to solana yo bato ba sosi biso ba bike yo ça qui contact pour solana Maria. Non, arrête de dire ça. Non. Bandakala yoka na oye biso yoka. Oui. Ngama mukoli comme naza a. Bata TikTok ba yebi. Oui. To bandako solana depuis ka na poto. Na kin. Na kenda luka niklet nga tikalo bengo solo bande ko luka relation to ndo luka ni nga na bengi na kin na benga keta Maria okuta na Maria na restaurant Maria futelio nini facture na restaurant na futa ki facture c'était pas elle c'est moi qui a payé la facture et puis tant OK Maria lingini suko solisa ote non yo comme ça un problème comme ça dit ki nga na finga mutute bango ndekutu basangana ki contre nga ngana ke luka relation na mutu pourquoi ngana kekin depuis na kekin tina zone poto na tika lo bengi na téléphone te so ngana za na posa luka relation na ye ngana bengi na téléphone na benga ke na téléphone te na benga ke na téléphone te na benga ki ne master na Niklet ne muta benga ki ya ki écoute tomba ki basket yo mais Niklet parce que pas que y pas un master na apparemment yo lingaka ko ya vers bat mais écoute-moi ngana ya ki na ki Niklet ya benga bien parce que na master ne depuis poto ba on yo spone bazana ba ye bien ngana Niklet to yebana avant ba yebana Maria Simon bazana ki c'est normal bazala na kemitié la ba makasi et ça l'a fait bon pour na sala plus ta perique mo boy oui donc on a sala plus ta perique bo na ndo kum sa perique na loba ke bino bana ki est-ce que bino bo ko tia ba perique o ngana ti na bamba binongo na yaki na kin déjà bazala déjà na bakana na bango ya plus ta na sala ka yango wana. Donc pour toi tu dis que Maria Toumba aza numéro 1 te ya ba influence numéro 1 nini yango numéro 1 nini Mouna mta sala ba contenu na les applications soko ye au sel makam non et puis c'est tout numéro 1 ani mutu aleki batu nyonso na mutu aleki mutu asala makam na ndenge na ye c'est tout total la TikTok Maria sera lancé loko moko boy sera lobby tu vois que il a ses adeptes azana batu no babenga bango lelo ba opportuniste mais ce qu'on est par exemple Pandora ozana ba adepte no babenga bango. Moi je m'en fous des adeptes, moi je viens je fais mon bail et puis naza ba fanatique et belé balinga nga c'est tout makam nga nyos na sala ba balandela nga le fait kane aloba ki makam nga sali live nga ka moko ngoni batu nyos ba balandi nga te oui koloba nga te ba nga eza applications c'est ce que les gens ils connaissent pas les applications grâce à batu na yango to yeben lelo jamais nga na cause de batu mo na comme si bango so pendeni non moi je fais pas ça. Mais na mokili photo ndimana en fait nga ndimana nga mutu te mutu na mutu a une application na ye aya kasel makamne et puis c'est tout basta c'est tout relation na on a era ezarandeni era Ramsès to tengela nga bakomba ba garçon princesse to tengela nga bakombo ya ba fille qui dérange na keni ouais nga na tangi kombo era obenga kombo fi ben oui ça ba na basi nyonso tout. Mais c'est un garçon, c'est un bon tonton. Ben yo pona c'est un bon tonton pona nga garçon aza fille parce que ça ba tout c'est tout obengi fille na contenu ni na contexte ni parce que finga ba tout alukila ba problème finga ba tout pas pamba so yo moi mobile zo finga ba basi oza fille ben oui hein je suis désolé na mona ke fille donc moi na mobile soko zo finga ba na basi oza moi comme moi si lokwa biso ndenge bato musu balobaka na yo lobi nango na kibongo quoi okomi le rôle ngai yo jo ofinga nga omomi nga na moi sinote na tikala osono na téléphone to finga nga ni mais yo moto apparemment bandai ngam na bandai na nini asalela nga live pendant 1 heure asalela nga live butu mobimba azo longi na ngo ndeza sona ti o sali vidéo mo boye et binet mo flou azo longi na nga atia na sima afinga la bana na ngai butu mobimba la te afinga nga. Mais pourquoi il faut retourner garçon princesse a roye biso afinga nga butu mobimba
Non, mais pourquoi mon bala au finga? Parce que film on va salara live. Na zuna ki otia na page nanga. Abanda kolobele kaninga finga ba basi. Comment est-ce que yo banda? Yo kana banda qui était. Na zuna on a tia na page nanga. Abanda déjà au chrétien depuis que je calcule même pas. Na tia na page nanga. Et à mon na page nanga talemi azui live atia bandu ko finga ngana no afinga ngana na kipaka eti. Après juste ça va dire ko finga nga. Afingi tina bana nga mais pourquoi fingi nga bana na sale loroté na tie image na page nga so moni ko sepe na ngoto yebisinga ka na zuna longoli nga ngo c'est tout. Yo tango tchaki ona t'as pas vu que image ba fingi e. Ba finga qui était. Banda ko sale ka ba reproche ma c'est ça ici. Alobela ka basi. Mais ce ko sepe na ngoté. Écoute-moi, eza page nga na sepe na makamba olo banga na zuna tie. So ala raison ni. Donc yo so bazui lo no ba tie kuna yo po finga nga lo garçon princesse. Comment un garçon princesse? Oui, garçon princesse. Incroyable. Slim Bosso, incroyable. Donc, il y a un garçon princesse. Oui, il y a un garçon princesse. Et Ramsès, a s'appelé apparemment, na makambo oyoyo, nengo finga. C'est un garçon, moi je connais. C'est un garçon. Pas un garçon princesse. Au long ngote, aza la fille qui dérange. C'est tout. Oh. Bosso, là, n'est bon. Bona soigner ndeni mta finga la salle lo te na bimana été na tikala soigner jamais na téléphone. Tu rêves peut-être un jour n'importe moi je rêve regarde-moi comment je suis là comme malheureux garçon ba choko aza sur na été finga ba tout jamais de la vie. C'est un beau gosse hein. C'est un beau gosse pour toi pas pour moi. Ngala mona ke garçon princesse. C'est un beau gosse, il teint les éclairs na linga non mimbala ba choko te na linga ba garçon le roi été ba finga ba si na réseaux sociaux. Moi j'aime pas le garçon comme ça. Mais c'est un gars qui réfléchit. Non, il réfléchit la ni buzo bana lo bela batona qui réfléchit on finga batone qui mukala ko finga batone que la Mario ko ba n'importe quoi les hommes qui a réfléchi ça nani au boni boyoko batanga ba garçon batanga payer il est numéro 1 na ba il est là comme côté aza 0 aza linzanza batanga papa lova batanga payer batanga Luizo Elanga batanga payer Junior Motuta batanga hein papa bio batanga payer Galaxy batanga payer James 007 hein batanga pe lianza molobeli ba mama papa lianza ko molobeli ba mama Ramsès tolo bagaza numéro 1 yo tanga loko tazali nzanza maître Blacos bazali badie sila yaze loko tazali nzanza non sérieux to so non sérieux pendant tu sais des fois dans la vie il faut tozaka na kondima bat na ondimelo te aze loko te azali nzanza po nanga aza garçon princesse to beta maso mususu longwela nga na maso la garçon princesse wana afinga nga trop afinga pena bana nga donc alinga ba garçon afinga ba tuti mais pour batu ba no finga yo apparemment pendant toi tu as des problèmes avec tout le monde yo moko ndenge zana na ya na lo pena yo tena yo pe nga na ya ka ko sala émission yo po le chrétien kanga o chrétien nga yi normal te o chrétien kanga parce que na zaki gentil yango na solisako po yo bi bozala ka bongo non o chrétien na émission tonton Acha bozala ka bongo pourquoi bozala bongo moi je t'avais dit quoi pourquoi bo chrétien bat moi je t'avais dit quoi l'émission tu sais ce que t'avais dit ben c'est que j'avais dit que c'était réel par rapport à moi réel par rapport à toi banel c'était réel par rapport à toi à moi je change pas mes opinions, c'est pas toi qui vas venir me faire changer mes idées. Non, moi si on dit pas des propos que tu avais dit là. Bozara andem, mais pas comme garçon princesse. Devant moi tu m'appelles garçon princesse. Mais quand on bandit déjà au chrétien na une émission là, écoute-moi, non. Écoute, na une émission. Bokata non s'il te plaît, ça m'énerve en fait. Ben ça t'énerve comment? Ça t'énerve comment? On est en train de parler nous deux, c'est tranquille, mais c'est toi qui veux s'énerver. Non, parce que Mambolo vous a bien été. Mais qu'est-ce que moi je t'ai dit qui te dérange? Moi, je t'ai posé la question par rapport à Era, quelles sont des relations avec lui. Mais là, c'est bon, je suis en train de parler qui après comment le balan n'a pas propos. Ben oui, yo pour le balan n'a pas ma bé. Mais ma propos n'a tenir. Quand yo tumbolanga, quand Era tumbolanga. Mais moi je dis que ça m'engage, ngana tumbola ngana loba o ngana ba no mona. Non, loba o banda mona te. Loba o banda mona te. Tous les kakas, to changer na biso lisolo. Là on avance lentement, sirement, malé bena émission na biso. Malgré que Obokondi Maria Tumbaza numéro 1 il y a réseaux sociaux. Non, mais aux numéro 1 réseaux sociaux des applications moutou à ça la makamne na ndenge na. Arrêtez de dire les Congolais c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça avec les Congolais. Batabikolo ils avancent dans les bons, mais vous c'est mal numéro 1, numéro 2, numéro 3. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous aimez tout le temps comparer? Batabikolo ba ça m'a bien ba okende liboso. Ba ça la partenariat ba onyo.
Mais biso ba Congolais, tellement on a de la haine. Numéro 1, numéro 2, numéro 3. Arrêtez ça. Arrêtez. S'il te plaît. Mais bino moko apparemment bobé bisaka réseaux sociaux. Non, bébé ça réseaux sociaux. Toi tu as des randos. Moi je naza rando na mututé. Arrête de me dire que non, arrête de me dire que tout le temps. Nga naza rando na mututé. Et nga na yaka osala émission ah soki naza ki mutamabe le to nga to vana no boté to sala émission hein. C'est ça c'est que je te dis. Na mutabarando te. Na page na yo. Surtout côté na ma page non, on est en train de voir Karine Pandora. Elle discute tout le temps avec des gens. Je discute avec personne. Non. Par exemple, je te cite les noms de Era. Kalaming ita yona Era boaki bien te. Mais il y a pas de problème, c'est lui qui me cherche des problèmes. Na ko éviter ndenge ni les réseaux sociaux soko lobeli nga pe na lobeli na mo boba mututa. Voilà. Oh, c'est ce que je suis en train de dire. Les réseaux sociaux là mutabarando. Moi je cherche pas des problèmes avec des gens tellement que na yeba na la ba succès na nga. Les gens ils me créent des problèmes. Nga pe na ovanda nieta. Oh, les réseaux sociaux. Pourquoi bolukela mutu ba problème à sala bino lo mo te po na zela ngaka boye na ngaka bien makam na sala ka les gens ils apprécient et tout balingi ko tela étiquette ba rando alors kinga na nga mutu ba rando te yebisa nga na era na to za problème nani na ebiete na mona ete to so na téléphone te non c'est un problème nani pourquoi on finga nga pourquoi na ebiete mais que yo mon PC déjà motif a finga que puisque yo zo qui non mais ça fait une année et demie ça fait une année et demie écoute-moi ça fait une année et demie que ça continue ça fait une année et demie jusqu'à écoute bazoa mutaka na ngaba tiongo na réseaux sociaux et pas ba camarade na Karine Pandora, des fois ça fait mal au cœur. Il y a certaines histoires que tu dis. Nous, on n'est pas là pour pousser des gens à faire du mal. Tout ça, surtout dans les réseaux sociaux, comme tu as dit, na Congo ou bien biso ba Congolais, on doit être réunis, on doit chercher. Mais c'est eux qui cherchent des problèmes pour rien en fait. C'est eux. C'est eux. Mais apparemment dans les réseaux sociaux, ils ont à rendre. Rendre, kasi ba on ba luka rendre pour rien. Moi je fais mes contenus à moi tranquille. So moni mususu pezaki parce que na kenda ça ba publicité na nga ba budget pas moti na 9 chaussées de war na Belgique yango na pe sala ki era a comment inanga ngande obi Karine aza bien te aza kitoko te c'est ce qu'ils disent tout le temps que naza kitoko te naza bien te mais ça n'engage que yoka zera si ça lo bazila na kitoko te naza mabe comment na ko kende ko ça ba publicité kuna or que moti amonenga ka na TikTok ba fait ba Beyoncé bazaki na TikTok bino ba so bomona na bwa kitoko na TikTok moti amona mutute amonanga OK aluka na osaka ba live nanga jour ko nazaka na 50 personnes na butu amoninga salinga demande ami abisinga que c'est les publicités et rappelle na poso que c'est la publicité kuna yena na faire du koko ba ça live bazo critiquer ngande na kenda ça ba publicité ezala attends ça se fait pas muna mutas asala makamne na ndenge na yongo pesa nga kana lobele ba makasi ale nga lobeli ebongo ba mikala na ye bazui ba misi mutaka na nga pe lobi ke era obota mwana kizengi parce que ba yakolo bango na TikTok et puis que loba so iloko wana ke era bota mwana kizengi et puis que shoka ba ngasi ko o ba to lobela nga afinga bana nga ko afinga bana ngo za ka te ko telete afinga bana nga na live c'est juste afinga bana nga afinga bana nga afinga non na finga ki ete baloba ki on na TikTok ke ba mu abota mu akizengi non na mona mwasi na ete non na mona mwasi na ete non na mona na mwasi na ete je suis désolé na photo mwasi batindele nga so moni mwasi na nga ondi mata nga la bien na kitoko na za bien mwasi ne babota ni bana mais pourquoi on finga batu ernos tout yo mwasi na ni bien te pourquoi on finga batu ernos tout nga pe na mobile na nga na za na bana na nga obando fingela nga nini pourquoi on finga nga pendant longtemps finga nga na ko sa publicité et ça le monter ma passe pourquoi ça le monter ma passe c'est ce qui m'énerve en fait or que mon homme ta sala makamne na ndenge na e luka ba contrat na ndenge na ça ba publicité na ndenge no pourquoi o ya nga et ça le monter ma passe pourquoi tolali tolamuki oh Pandora azo sa live zela zela na pesa ba on appelle les réseaux sociaux to yaki mboka na mboka to kuta na réseaux sociaux na yebi mutu te na sala makamna nga na ndenge na nga esimbela nga kande bobenga nga liboma kande bobenga nga ke na mabe eza na bato balinga nga kande nazali boka nsate ke bino boza ba meilleur par rapport à baninga eza juste application eza mutu nyonso tout to bana mukie leo to yebana so muta comme na succès bino nyonso tout bokomi ka contre mutu wana bino nyonso tout or que boloba ke mutu wana eza le côté ça m'énerve en fait ça m'énerve tant tout le temps ba baloba no ke oza le côté oza mais naza le côté mais nga mona yebi ke na kitoko naza bien ça te dérange ça me dérange pas parce que si les gens par exemple nayo ki oza loba
Toi, là-bas, moro, s'il te plaît. Oh, nga diriger monsieur Yomonde. Non, mais parce que yo zo lobi nga pe fona lobat. Eza émission no to boité. Nga inde na sa boy. Na bi ke na moi kitoko. Na bi ke na za bien. Na bi ke na za succès na nga na za na confiance de soi ya nga moko na bota ba na nga soi kitoko. Ba envia elo pe ba yina nga pe suspo na ba na nga mi bali o. Na kindoki na ba on ba komi na ngoti ba ko boto lobana. Mais attends, bamsus bazoya oh vie privée nanga, vie à papa ba nanga, baby papa ba nanga te, bamona été, oh vie à papa ba nanga. On dirait document boy vraiment je sais pas tellement que boko kana bino kozwa mutu ana te, asa bozo finga ye azaneka wana, akimine réseaux sociaux azaneka wana ayeba ni su makasi, bozo waka ko bakisaka makambo, bozo waka bakisa makambo. Ça m'étonne en fait. Eza juste application muna mtasala makamne na ndengene nga na yebi ke na kitoko makasi na yebi ke na za na succès na yebi ke na za bien yango na boya kaka olukila nga ba problème c'est tout. Nous avançons lentement l'émission na biso lelo. Aujourd'hui on a na leki bino musika banda lelo tilo bato nyos bo finga nga. On continue Karine Pandora. Rappelle moi sine akokani jamais nanga. Moi ça za ta kitoko te na leki musika. To continuer to prouver na le bane déjà ya na moi sine na réseaux sociaux ya na eta doucement Karine avant bando finga base baninga ya na moi sine to mona Pandora malembe on continue garçon posé ça na pesa nga kanda on comme énervé déjà na pesa nga kanda makasi tozo avancer doucement na émission na biso là je salue Yannick Kinia Rombox on te salue Olivier Mbangu Muchita nous te saluons Fallon Moke Dorcas Manzambi. On te salue partout là où tu es. Je salue Evon Tumbana, Anvers, Linda Pindi, Jimmy Chimanga, Port de la Chapelle, Gonzave Matuidi, Ambende Gesso de Midi na Brazzaville. Topesio merci, to saluer yo et Sikozali Patrick Mutamba. Derrière na caméra na biso tozana Slim Bosoja. Au mon niveau image. Na mon image toko Slim, merci beaucoup pour l'image parce que wali boso batu basoso la nga fa pendant ango zala no kitoko tende ba finga mais là na monde vraiment ça va. D'accord. Slim musala kitoko. OK, Slim Bosoja musala kitoko, Karine Pandora, on est avec elle. Tozo continue ko solanai. Aujourd'hui, tozo lobele la vraiment surye. On a réussi la personne, toi na terme musote to beta ma solo, il y a Karine Pandora. Karine Pandora, elle a eu des problèmes avec beaucoup de gens sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas eu les problèmes avec des gens. C'est les gens qui me cherchent des problèmes. Oui, c'est les gens qui me cherchent des problèmes. Au côté de la live, au moins les jours me soussoient. Non, ça la live. Au côté je vais dire aux gens de monter. Bah, il y a qui batunde batumbola. Ils allangam na tumbola mtuti. T'es sûr que batuto yo finga? Mais non, lo ba mingi na finga raté. Arrête de dire que na finga là bien éduqué. Na finga était na expliquer ka nenga zali. Ouais les a finga était na bi garçon princesse. Oui, na finga était. Na finga était na finga pourquoi? Il pas finga ngait. Ya finga nga makasi. Mais na bi hein. Oh, to zalaka. Tanto solo là. Azan de kona. Ndeko nga wapi? Yo zan de kona nga ya zan de kona nga ta. Je suis désolé, muta finga nga on so ko zan de kona nga non. Toyebanite nga na osa publicité yo lingo bebisela nga publicité nga ozande ko nga comment onde ko nga to lingi nga ita mais franchement olingi nga ite Slim ata yo moko ezalaka te olingi nga ite nga en fait petite nanga yali tozala bomoko ndenge nini ya finga ne batu c'est que moi je vais Maria Tumba ba propos auto tenir pona ye eza ba propos moko boy aggravante eza ba propos moi bien te mais quand même le besoin moi que ozo luka au détruire peut-être carrière mon non détruire nani ya ki lo bakenga ya ki lo bakenga na simba ya kis na kin na esa kena luka kis na kin abebi sa réputation na ngati alors que zaki na bongo te akoselenga makam ya ye zaki ye moko mutabane ko lobango nazuka malobane na sele ngo analyse tout kipa ki ngote yoka ando landela malobane parce que na Pandora yango batnya so ba kipa on so mutu so lobela on n'allait pas calculer. Oh Karine Pandora Karine Pandora tolali tolamuki tomoni na live Karine Pandora nakata live boye olongo bilamba nebisio batu ba lobby batu choqué batu babi mais comment une belle femme comme Karine Pandora moi c'est kitoko lokwa Karine Pandora ye moko kaka boye aza en direct na live nae azwa bilamba nae alongola ezaki suite à quoi? Bon, une fois encore, je demande encore pardon à ma famille, la famille Songo, la famille de ma mère, la famille Moulele, la famille Nkumu et la famille de Patrick Moubenga. C'était parce que c'était des trop.
Ils avaient il y a garçon princesse wana. Ah ben oui, likolo na ye ba mikala na ye bazwi ba photo vidéo na nga ba zongisa na TikTok. Allez ba bandi ko lobelango ba tchango omoni ba publier na réseaux sociaux mais nga c'était des trop en fait. Ils ont oza ba nerf solide au komisa mabia. OK. Parce que bazwi on ba tchango na YouTube. Bazwi on ba tchango ba sa la live na TikTok bazwi ba tchi. La tchango derrière. Oui, na TikTok ba tchango derrière. OK. Ba longo wana bazongo bachango na nini osa Facebook na osa ba live na Facebook ba kaltinda mbazi ba tchelio mutu mota olingango hein. Ça revenait tout le temps ça mais non c'est quoi yo but no longole belambeza ki olaxa ba ndenge yo zali mais ba mona mais attends bozo bandela ko bozo aposa ko mona bo mona ngo kamara mbesi là c'est tout so na sala bon terme sous na miliata kisna kufia parce que c'était des trop je te dis la vérité ngala bunda na vie na ngapona zala o na zalelo hein. Naza mobulu te omona nga na yaka ipa bino na sala émission na 6 na ki omona nga za bilinga te hein siko yo za sérieux boy allez ba sakana na nzoto no bongo pourquoi ça m'énerve en fait mais solution monsieur za quitter pour essayer un peu de calmer non ba mona ngo kaka na za ipa mutakala te na za ki na lati sous lingerie na ngai et puis c'est tout ba mona ngo kana za nzoto na nga bien nzoto na ngeza mabete ba mona ngo comme ça c'est tout et là bolinga bo mona ngo yango na l'accès bango après ça s'est calmé c'est tout hein. Mais quand tu as fait ça, ça a choqué beaucoup de gens. Beaucoup de gens apparemment va mon babi mais comment toi tu as fait ça mais na kombo no na mono connaît kombo Patrick. Y'a mon Patrick à Salone. À Salangelo côté, on est bien avec lui. Je te salue encore Patrick Moubenga de Bourges. So bolingo kende na Allemagne, bo kende uluka Patrick Moubenga na porte de la Chapelle, bo kende voyage na mine les bien. On n'est pas de problème avec lui. Abonnez-vous aussi à MBK TV officiel. Il était venu dans mon live. Devant 3000 personnes, il a demandé pardon. Okay. Il a expliqué que c'était pas lui. Moi, si ma bête, il pas ça ma bête. Et puis, on s'est expliqué pendant 45 minutes et puis il est parti. Donc, avec le on l'a net moi son numéro boy va bander ko finga tout le temps otula mobile la sala mabe andako lingote il a expliqué tout ce qui s'est passé et puis c'est tout. Ben tango ye aye à Mathias s'expliquer. Maintenant relation au bozo nango na Patrick na min tu es relation. Et tel tout temps la vie privée dans la Patrick ça regarde la personne. Non, déjà na télé. Hein. Non, ça regarde personne. Mais tu l'exposes déjà. Non, je l'ai pas exposé. On l'a exposé. Non, on l'avait exposé, mais c'est bon là. Relation dans Anaye, ça ne regarde personne. Il est venu, il a demandé pardon à laver image dans Anaye, c'est bon, c'est tout. Ça vous regarde pas, c'est ma vie privée. Ah ben oui, je suis pas venu ici pour parler de ma vie privée. Mais hein. tu n'es pas venu pour parler de ta vie privée. Mais non, j'en parle pas. Je l'expose pas. Je les réseaux sociaux. Vous voyez des vies privées dans Agnos Touté. Alors, ma comme notre salle à Vanaya, ah, vous voyez bien, mouta. Oui, ma comme notre salle à Vanaya. Vous voyez bien, mouté. Bah, ma comme notre salle, c'est ça, maman, Mickey. Bah, ma comme presque tout. Non, pas presque tout. Non. Des supermarchés. Non. Non, ça c'est quoi. Personne ne connaît ma vie. Si on a sali vidéo à 3 heures, il y a 3 minutes, c'est pas 3 minutes des avis privés dans Agnos tout. Non. Mais peut-être ce sont les essentiels. Non, c'est pas les essentiels. Je vous donne seulement ce que je vais vous donner, c'est tout. C'est pas toute ma vie privée qui est étalée ici, hein. Mais relation Yona Patrick, ça va bien. Ça ne vous regarde pas, c'est nous deux. Moubenga de Bourges, on a MBK TV officiel. Abonnez-vous, vous n'allez pas regretter. Bana, tout ça, vous avez pour ça que vous avez à Paris, vous êtes en Allemagne. Vous avez à la chapelle, vous regrettez tes voyages qui toko. À Solara bien. Tu vas comprendre que vous avez une relation bien soutenue, mais vous avez quand même et t'as lioté, tous en relation bien, ça n'engage que nous deux. Bon, Moubenga, je t'aime beaucoup. Je n'ai jamais aimé quelqu'un comme toi. Je te porte ici dans mon cœur. Je pense à toi tous les jours, Patrick Moubenga de Bourges. I love you. Plein de bisous. Tu es ici. C'est ce que tu voulais, non? Karine Pandora. Oh, la maman de métis aux cheveux bouclés. Moubenga de Bourges à Pandora. Oboyo sali mokilo, obali kitoko, obala bois, kamatala ba paki, tala ba bras. C'est bon, hein? En plus, il est tendre, il est doux. Il y a un seul qui a mis bon maponé, nami bomate, pas mobala kitoko, bon nami bomate. Mais c'est que yo ba nation na mo. Na kunate, atana sur na ngate Moubenga de makamu, pardon. Tosoka boyo ka komo lela biso tout. Moubenga de Bourges, où me la papa. Eke ba momi mso ba mona revenir sans esprit. Naza kunate.
naza kuna tata bomoninga sans esprit naza kuna te boye bolinga te yango wana bolobana ke na sans esprit balinga bino non te na vie na bino yango wana mobala ya osengo pardon devant 3000 personnes MS yo au salon garçon slim yo au salon te devant 3000 personnes yo ka soni mais mobala ye ko honorer bon asengi pardon. Il faut linger quand ma casse. Il faut non, je savais même pas. Non, je te jure. Non, ton solo est privé OK. Ton solo est privé. Ton solo est vraiment na privé. Nga mo kute lekele nga. Ba so abi nga na simbeli kisi. Nga ke simbela mu benga kisi a kongole lokwa nga. Muta simbela kisi za père Balifanto. Mais père Balifanto jamais n'a encore simbeli kisi. L'argent ne fait pas le bonheur. Mais père Balifanto on peut depuis à mon en a raté. Ah mon ande na muzungu. Oh, bon bazungu ba mona bango. Ba mona raté, so ke na page nango mona père Balifanto na. D'accord, so to ke na page ya Pandora to mona père Balifanto. On a toujours avancé lentement, doucement, sirement. Eh zana pe sa ya Noël Kazako. Motema ya Yvette na Masi na lela bino fort, mo se kaikoli na lela bino fort. Donc Jules la perle rare na lela fort, James 007 Galaxy, Gloria et Duke. Maman vous aime beaucoup. De gros bisous à Métus. N'aura pas cheveux bouclés. Karine Pandora. Tu as le Velasico sur les réseaux sociaux. Pour toi, à quoi sert les réseaux sociaux? Réseaux sociaux. Les entreprises. Hein. C'est ce que les gens, la plupart des gens, ils comprennent pas. Je te dis la vérité. Oh, maintenant, le vérité. Mais pourquoi tu es beau? C'est comme si au moins on se plaignait. Non, moi je t'ai posé une question. Les entreprises. Ok. Facebook, page Facebook, les entreprises. J'ai demandé à quoi sert. Les entreprises, réseaux sociaux, ils pour nous créer des contenus, pour se faire de l'argent, pour se faire des connaissances avec des gens. Tu es un millionnaire pour les réseaux sociaux. Donc, définition, il y a ça mais non, contenu ni oyo yozaka nango na réseaux sociaux pour na kosunga bande kona ba congolais, jeunesse congolais, bande kona. Quels sont des contenus que toi tu utilises dans tes réseaux sociaux? Mes contenus à moi, c'est ma vie pas tout hein. Ma famille avec mes enfants, on fait des vidéos non like saba nanga ko balingala. Non like saba nanga ko sa musala. Nazo like ba nanga soto sa na ba vidéo tout le temps mona bazotanga. Donc on fait les choses éducatives avec mes enfants, j'ai et tout. Dans l'ex appel batu que soza na bana ko bomba bango te parce que maman mingi na réseaux sociaux ba bomba bana bango. Ba mitaka mingi en avant, abosani ki abota mais au monde na bana te. Donc c'est ça. Dans l'ex appel côté mode parce que na mambola ta mingi, na pe ça rappelle ba conseil mingi na ba vidéo nanga. Yo mona nous avons comme bé apparemment, ce que ba conseil au pire ba yo ka vraiment. Oh ba yo comment te poigne. Un peu, des fois, je parle un peu de ma vie passée. Je motive les gens. Je motive beaucoup les gens. Ok. Et tu as des témoignages des gens qui t'appellent. Ben oui, on m'appelle. Par rapport à live au sala qui. Ben oui, on m'appelle. Oui, on m'appelle pour me dire ça. Net si série mo benando lo bela. Ba maman baza na poto batiki ba na bango na Kinshasa par exemple. Yo ye na poto tiki mo na Kinshasa. Obite o mo na zo sa na Kinshasa kuna. Soki bazo nyokola ye, soki otindi mbongo sope mo na zo ba yina kanga na ye biso. Nga na yebi keso na sali contenu na nga bat ba yininga. C'est que likamona vraiment tout ti bango na motema. Si je nanga wana batu ba yina kanga ba benga ba fingi ngai ndi ba misana ko finga ba fingi ngai pando ozo ko biso motema pasi boye pona nini ozo finga biso nga mena finga bino te nazo yebisa bino ka ke oza na poto ozo lia mo na tika na Kinshasa oyebi makamba osala ete ba yina nga ka pona bongo ba su ba na obwaki la bango ba jeton ni na obwaki la bino na motiver bino c'est tout. Karine Pandora donc ba contenu no sala ka ezaka éducatif mais ba projet oyozana na mususu pe ya bana Kinshasa na lobela bango toujours que il faut pas kolinga mibali pona mbongo malamu kutote kana tandunda oteka no matembele ça bana makambo trop ya nini ya kolinga mibali pona mbongo oui makambo so ya mabe ya réseaux sociaux ezalaka bango non na mona poto mote ba makambo ya bana Kinshasa neza bango non na mona na ngate ba lesbienne kara bango ba partout kara bango bato na poto ba lesbienne bazebele non bazali mais bazebele yo ka bazato boite mais net ya bango ebima ba lesbienne ba partout ba kenda kotekisa bango ezali to boite mais ya bango ebimi mingi na réseaux sociaux nzala tellement leki mingi basala n'importe quoi pour mbongo donc c'est pas comme ici en fait na poto na epte non na moni nanga ngote na poto
namoni yango mingi kaka na bana Kinshasa, ça m'énerve en fait. Peut-être fréquentement on obie ba makambo so esalama na poto mingi ozo courante makambo nyonso esalama na Kinshasa ba pure nango ezalaka. Non, eloko na olobaka oyo esalama na Kinshasa namonaka un peu trop eza par exemple peut-être bana basi ya Kinshasa balingi un peu mbongo trop. Bah oui, c'est ça que je t'ai dit pour Nambong ils ont prêt à tout. Net ba criminel na bazata belle na bango et tout. Oui. Donc voilà. Bah ça ma comme belé yango na lingana conscientiser bango au côté kanu makala et ça lo bien. Au côté kanu pendunda et ça lo bien. Ngara na zena kin na bando ça na ba restaurant bando futanga $50. Ah ouais. Mais donc oui, nando que musala chaque jour, ba camarade na musu bando sala bango ki bula ba sekanga parce que non que était ka non que ça musala ba futanga $50 chaque jour dans bando kende ba sekanga. Mais le naza na poto naza bien bango ba vi na bango sukande. Toi au moins tu t'es dit que il faut pas être pressé dans la vie. Bah oui, il faut ça molo kolinga mutu po na mbongo te, l'argent ça vient toujours. Bango ba lingi mbongo mingi. Net yondo zana jumo bo so zana na l'art trop te ya lingi na bolingwa solo pour se peine bo vendre bien il faut vraiment intéresser à la cas. Faut natala jongo 60 faut alora Patrick Mubenga de bourse pour na linga. John Asimela Ogwate par exemple. Incroyable. OK nebo ezomi na yo. Ya na Ogwate, eza Ogwate, eza ma na live yo mo bando lela ma mission mo bima. Eke slim e bisinga bina tout le monde. Eza ka prom nini oyo vanda na kombo garçon batu boy. Asala on nini. Bola moleke belé. Il y a beaucoup de mélange, il y a bola moleke belé, marambo belé, ngana to yeba nika c'est tout. Mais nini sila tata film aye ce côté sila. Oh. Soki ya lingi na yo le soute boro tika na. Ah, c'est quoi que lingi ngate? Apparemment so la bongo. Muta koti na live devant 3000 personnes. Alors ino bozonga no bien. Non, so muta koti na live no devant 3000 personnes, ça veut dire quoi? Non, je sais pas, yo mto loba, yo mto na et. Beta maso musu pardon. Mutu so lingi na yo te ifo bano le la. Non, beta maso musu pardon, beta. Incroyable. Oh. Beta maso musu. Bato akamura babi mais moi. Ata bokamu naza nga kuna te na vrai chéri, na nga bien mais. Na le la nga. Oui, naza amoureuse. On s'en fout pas. Eza ndenge na nga naza amoureuse, naza lokwa bala Kinshasa te, na linga nga mbele po na mbongo te, naza bongo surtout au changer ngote. Donc à part John Jom so yo lingwa. Non lingete. Apparemment donc yango no monaka ke faut tikala na poso ya ke c'est fini. Na linga ke mingi. Karine Pandora. Tout poussa na biso malembe la fin émission na biso. Olivier Bango Muchita. Donc on te salue là où tu es. Fallon Moke Dorcas Manzambi on est ensemble avec toi. Evon Tumbana Anvers Linda Pindi Air France Jimmy Chimanga Port de la Chapelle. Papi Lebo pick up à toi mon frérot. Toza Lelona Karine Pandora. Trop poussa na biso malembe na suka émission na biso. Derrière caméra toza bongo na Slim Bosoja garçon moko bien. Patrick Mutamba. Donc voilà quoi. Karine Pandora. Na Kinshasa nyonso. Na ba influenceur tout au monde na TikTok. O sepela na nani. Na ba ambasi na bandi. Moko kaka. Wale kibino nyonso. Nga mtaleki nga za te nga na Pandora ti mutawaleka ndeni. Sois sincère. Mutawaleka ndeni. Na Kinshasa na ndolinga bato na bandolinga ba desivanga. Na lobino vraiment vérité. Bato nga na ndolinga na Kinshasa ba desivanga. Ba pesi biso liste o totangela. Non, kotanga no liste te. Ya moko kaka. Na otanga nangeza pronto yo kana. Babi numéro 1 ya bana basi na TikTok na ba influenceur eza Maria Tumba. Na bana mibali balobi eza Era Ramses. À propos ya ba biloko bato na batangi, qu'est-ce que tu en penses? Eza valable, eza réel puisque bango mbalende bazo sala ke masolo ndezala na réseaux sociaux. Ya ninyong. To beta maso mususi te pe to komo na suka na boy to kabwana bien te ça bien te. Mundam na TikTok asala makam. D'ailleurs kutu garçon process azana au TikToker te. Aza TikTok c'est son nom comprendre te. Aza TikToker te. Ba TikToker baza papa lova Louison Elanga Maître Blacos Kimberly qui encore Junior Motuta ya za TikToker ta. TikToker te. Na bana basi ba bieza Maria Tumba. Muna mtasala musani na ndingi nae. Mutasara musani na. Mtasala musani na ndingi nae. Conseil ni no repesa na ba influenceur nyonso ya TikTok. Conseil na opesa bango
rando et on a tinate. Yo mo sala. Na sala rando, t'arrêtes de dire ça. Non, 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 non. Non, tu conseilles makambo mo sala. Na sala ngote na mta barando te ba bien on peut bango nyo surtout que ngana mta rando te. Ne biso nyo to mona ga de. Non, biso nyo to mona te. Non, dernière rando nao. Na betaka sur la dernière rando nao na air. Yem tabanda kinga, eza kinga ite. Non, eza rando te yem tabanda ngana zongi sela kende droit de réponse, c'est tout. Ngana mo boba mtuta. Ça va. Yem tabandenga. Pesa conseil no kasi. Munda mtasala makamne na réseaux sociaux, munda mtaza ba contenu na munda mtaza na communauté na ça sert à rien de kolukila bat ba problème, de ko sila bat ko ina batu. Ça là ba contenu na bien créer ba contenu na et puis voilà. Nga za problème mutute na ya kana set makamna nga et c'est tout hein, na problème mutute boye bien on peut bien mo ke karina za mutute abe na mutute. Nga so lukeli nga makamte nga pe na calculote ya. Elo nde na mona mabe basanganaka contre mutu moko. Basanganaka bango nyosu contre nga moko. Oh parce que naza unité de mesure na bango yango non oh non mita na ndeni. Défense ya nini? Défense ya nini? Non 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 non, défense ya nini? So mutami lingi na ye, ami kumisaka na ye, aza na ye bien. Défense ya nini ngo sa makamne za contenu na nga. Trop sûr ozaka na. Naza trop sûr te na nini? Na mwasi kitoko naza bien. Eh, makambo kitoko ndelo kela de problème. Ah ben oui, na kitoko na bien, naza charmante, mibala bien balinganga, mibala mbongo balinganga. Yo mona kezaka par rapport à yo moko. Na kitoko na ngai, naza kitoko na ngai, songa na mindimite yo ndimanga. Kitoko par rapport à nga. Nga na ndimate nga. So yo ndimate wana eza yo. D'accord. Ah ben oui, nga naza kitoko na ndenge na nga. Karine Pandora lobi aza kitoko na ndenge na ye. Ben oui, na kitoko na ndenge na nga. Na bota ba na nga kitoko, na vivaka bien, naza bien, c'est tout. Na cause aneti batunyos tout temps. Oh, na loba pe ba vérité ba congolais ba lingate ba to ba loba ba vérité. Sozo loba ba vérité ba olingote. Na ki pe kutu réseaux sociaux pour ba inanga, ba linganga plutôt. Ah bah oui. To na suka ya. Ba beta ka manga o etela nde ba betela ngo ba na mango etela. So ba mama banga te se koze lo côté. Pour ba te bele ba za TikTok ba ko lo ba likambo calculer ba on te mais ngaka so na lobby. Est-ce que ça te bat balanda rayo po em suba mona ba bloko sa kezaka tina tango ba. Oh eza tina tendeni. C'est car en fait. Eza tina tendeni balanda makambo nga na sala. Yo saka na balanda na makambo zo sala. Ebele ba na TikTok na mazapi na posa ba yeba na peti. Pode bat ba ko finga. O mwana mtu so zo finga ra we posa succès na sima na o. O sali eloko ta banjo finga. OK, za bongo te créer ba contenu na o, c'est tout. Bo sala ba collaboration na ba ninga, c'est tout. Bana Kinshasa o bazo souffrir lelo na insécurité zo régner na Kinshasa. Oko pesa ba conseil nini soutien na nini ekozala pona bango. Non, esa bongo ka ke ba bimara sozo bima faut ozala ke kenge c'est tout hein, c'est ça que je veux dire hein. Que les kanango ezana makambo les kanango bakonza mboka na biso ba o ba osala po makambo ani osto ici la po sécurité zonga na Congo en passant pe maman Mimi alobaki o nga mwana ya kisa sezate parce que la tikala qui n'a sous-vêtements la lingerie donc maman Mimi moi j'ai pas de problème avec toi il y a pur là-bas à Kinshasa ba ça maman bien mais ba otcha na réseaux sociaux te yo ata ba msupe ba otcha na réseaux sociaux pourquoi ka yanga inde sali scandale ba msupe ba sala bongo maman Mimi amona ba honte po eza Pandora yango wana Pandora longol bina bilamba na longa bilamba na bongo na tikala est-ce que na tikala bolumbu te na zaki na lingerie o mutaza na lingerie bokenda na plage te mais il y a plage ya bokenda na plage te na sir na nzoto na nga yango na tikala bon yo monde fini na pesi bino sko défi botika pe bongo tota soke esi ba film so ba lo ba pona dignité ba me ngala na zaki mwasa mundele c'est normal oh mwasa mundele pona laksaka nini nazaki mwasa mundele tokendaka plage tokendaka piscine bon basi ya bato mundu bakenda eza en fait mais toza ndenge moko to on n'est pas pareil bango pe na pesi bango défi po soulager bango batikala pe bongo na réseaux sociaux sala pe o ezosala bato wana oh basali yo bakapture ata basali nga bakapture eza nini naza na nzoto na nga bien bato bareve nga baloti ngai oh tu te sens pas gênant des fois gêné ya nini eza nzoto na ngai bato ku bazobenga nga na kesa ba publicité ba lingerie et tout nga bino osala ngo te ezwisi yo bakope bah oui nga moko na boyi na nga na habite na osala makambo wana te so déjà na réseaux sociaux tikala bongo bo so ke sa publicité na boyi na lingi na ngai te c'est tout na boyi na nga Karine Pandora là tozaki na Karine Pandora à s'expliquer à pesi ba détail na ye
na ndenge ya na ba problème na batu naza problème na mutu te batu nde baza problème nanga batu yango na bit bon na ndenge batu ba na non za problème na mutu na ndenge nini to eza application na application na za problème na nani jour na za application na bomika application wana na yeba su batu wana na yeba bango soutien pesa maria tumbambote ah mais s'arrête un peu là oyambi Pandora na ye arrêté pour na ndeko na ngai te arrête de dire ça confie ni naza na non tobeta maso mususi te to comme na suka mais arrêtez de dire kopesa bato bamboto na lingma mbwana te oyambi quand même Pandora non na mwana poto tande nazali arrêtez un peu bon poto bato ba na kishasa ba koya na poto te mama biso ba ya ka c'était visa des problème bazwa visa ya mona Air France te bazwa visa ba umela pe na poto nde biso to umeli basi sa makamnyo so to sisa na poto différence eza makasi ndeko nanga yo po bandaki ba mpe ba ya ba bandi ba na pekisi te ba ya na bango ngo te sala ngesengo so na moni bango na poto. Mais à Kinshasa, les gens vivent aussi mieux. Mais c'est pas comme ici. C'est pas comme ici. Mentalité, objet aux gens, on a poto, na mentalité, na bon, y a pas photo. Yo, aux gens, na Kinshasa, nando, y a na poto. Bien que ça, nous, mouton, mais na poto, et baxé là sous 1+. Karine Pando. Déterminé. Non, c'est même pas déterminé, c'est comme ça. Na poto, moi, si en Afrique, obi valeur na ote. Oya poto, oya ba valeur na makambo belé. Ba on ba yebi en ote. Même si on comprend le non lo ba. Non, je comprends. Bon, bah, y'a bien des on va ça là n'importe quoi. Mais les réseaux sociaux quand même. Baza un kid nouana. Baza abonné bébé, bah, il faut saler la montée. Baby coller la bon montée. Bato bah, c'est la bombe publicité, bah, on l'est là-bas. Normalement, bah, on est baza ba fali, baza ba kofi, baza ba wera, ba jibé, ba ferré. Bah, il ba montée. Bah, mon bateau, bah, conseil là, t'as tout kaka, na ko pesa en cours, hein. Karine Panda. Va contacter à privé pour voir sur cours yo ko pesa. Ngande na za boso na ko sa publicité ba futanga mbongo ebele ha. Ba futanga mbongo ebele réseaux sociaux na nge futanga pe mbongo. O tala ki concert ya ferré ou martyr. Na mona ki ngo bravo à lui Papa Hervé, na mona ki ba plein et tout, bravo vraiment félicitations à lui hein. Tu étais content? Oui, aza musicien na biso Congo na on se peut atteindre nini. Nga linga bon essayer nga plaisir à trop. Et bon concert na ye on a o afalini le kaki. Aza grand frère dans un quartier Bandalunga toujours ma belé, il y a pas à comparer. En plus fallait ça camarade à Patrick Moubenga de Bourges, ma belé toujours. Ouais. Mais félicitations à lui quand même parce que Tolingi ba musicien au Congo, ba betara pe ba stade douane ça bien. Mais aigle otikala aigle. Aigle otikala aigle kalaming tetoke na New Arena bisonyo to zalana. Na Aigle le 25 décembre, le 25 novembre plutôt, dans un New Arena, biso tout, donc ça va faire vraiment du bien. Papa Wazé, quoi, peut-être en mois d'août, na Stade des Martyrs, est-ce qu'il est capable de faire quelque chose? Ah, il est capable, un musicien à biso, et puis à ça va ti bébé, pourquoi pas? Na on dit bien qu'il fait au bêta, alors ça va plein bon. T'en dis magité, hein? C'est bon, Karine Pandora, to comme na biso na suka ya émission na biso ropesa bambote ne panani bambote na Penelope na Lilofa hein na Julia la perle rare Papa James 007 Galaxy MK na Lilofa Luison Elanga Junior Mututa autrement dit Papa Bio na Lilofa Papa Noël Kaza Komote Maya Yvette na Masina Lela Binofa Mose Kaikole na Lilofa Doudou Adrienne Witch Yami Ramailis na Londres Triple Taille na Lilofa donc na TikTok na Lela Binofa la maman de métis aux cheveux bouclés ba métis nanga Gloria Eduk maman Franco Songo maman Koulout nanga na Lilofa maman Francine Songo na Lilofa Patrick Moubenga de Bourges hein ya yo angwana so boza aposo okende na Allemagne boluka Patrick Moubenga na chapelle bo sepela ya trop bo s'abonner pe na MBK TV officiel bo regretter Frida House ya ngwana na Congo je vous aime beaucoup c'est pas dû que Karine Aina Bino bande konanga TikTok j'ai pas de problème avec vous non ta sala ba contenu na ndenge na ye na problème mutute arrêtez de vous faire la guerre avec moi bo créer ba contenu na bino Karine a mutabarando te. Moi, ça me fait plaisir quand je vois ça va contenir la binonde tout à l'heure en 2020. TikTok à l'élo, c'est pas comme en 2020. En 2020, c'était au monde on a créé ba contenu nae, tout ça va délire à bien. Mais ce que comme ka koswana, c'est pas bon. Batabiko lo ba kende liboso, bazata lokola bisote. Bisoto l'équipe bango banda le lotilobi mais
omona bango bazo évoluer baza bien biso tozaka na ghetto kofingana ezo rapporter biso pe lo monter bo gagner pe mbongo na réseaux sociaux te parce que bolingi ka ba futilité. Donc moi j'ai pas de problème avec vous. Muta ça ba contenu na ndenge na ye et puis voilà. Karina na problème am tout te na muta barando te ba na Kinshasa na ina binote boza makasi quand même, hein, franchement. Boza pe bateti. Boza pe bateti. Boza bateti, bo kenon ka bongo, la vie c'est comme ça, il faut se battre. Mais arrêtez de vous faire la guerre avec moi. Naze nemi na binote. Na congolais oro abino na bunda na pe na ndenge na na mwana poto otika mwana poto yaya. On n'est pas pareil. Mais boza kande boza na botika kofinga Pandora. Ata bofinga banda lelo tilobi na kozala Pandora na kotika la Pandora o nyonso afinga nga na leki banda lelo tilobi wana ezalaki maloba ya Pandora lobi oyo nyonso afingaki aleki banda lelo tilobi. Nous sommes arrivés vers la fin de notre émission na biso ekombolango carré parfait oyo nyonso asepeli na émission oyo pe ozana ba critique pour na émission numéro na biso eza affiché na TV na bino bokomela biso botindela biso ba message toroyanola bino na ba message o nyonso bokotinda na ba critique toko changer. Donc tokomi na suka émission na biso ozana fête à mariage, fête anniversaire, ozana fête à baptême o lingi nini bengisa biso poto ba image ya solo tokango ba photo na événement na tosaka événementiel nyonso ozana événement tozana service nyonso na kati ya solo la vérité na biso. Donc soko ye tokosalela ba service nyonso lolenge bani ndenge esengelani toza pe na shooting photo soko ye tokosala ba shooting photo ya qualité ya kitoko. Abonnez-vous massivement na chaîne na biso Solo la Vérité TV. Nous sommes arrivés vers la fin de notre émission. La salutation spéciale à toi Fallon Moke, Dorcas Manzambi, Yannick Kinia Rocambolex, Olivier Bakungu Muchita. Là, nous te saluons. Patrick Moutamba, HBD, j'ai vu que Ebondo. Nous te saluons. Salutations spéciales à toi, Gonzave Matuidi. Salutations à Evan Tumba, Linda Pindi, Air France, Jimmy Chimanga, Port de la Chapelle. Nous te saluons. Nous sommes arrivés vers la fin de notre émission. Tokomi na suka bongo ambende gesso na bosanio te na Brazzaville demi-dié. Donc, tobandaki bien Karine Pandora. Tosisi na biso tokomi na suka émission na biso. Silim Bosodia azaki derrière la cam. Merci beaucoup Silim Bosodia. Merci beaucoup à toute l'équipe. Migenyema, merci beaucoup. Nebo yambinga na émission na bino. Merci beaucoup ya nabatunya surtout bolinganga. Bosani Missy Gate. Missy Gate na moni ope, merci beaucoup. Ma bijou na bino bokende kosomba ngo na 9 chaussée de Wavre na Belgique chez Moti Bijou, bo regretter. Donc voilà. Soza pour ça kende Allemagne ko Luka Patrick Moubenga de Bourges na La Chapelle. Ah bah oui. On met quoi? Attends 50 fois. Comment ça n'a répété ah? So moninga na koma boy na koma star. Une partie pesa grâce. C'est bon. Dans la vie, il faut être reconnaissant. Ok, on est reconnaissant. Il y a Karine Pandora avec Mutunae. Donc, on a une émission à Bisso. Silim Bosoja, Lelo, Mema Bisso. Fridaouza, Nakata MBK TV officiel. Des gros bisous à toi. Silim Bosoja, Lelo, Memanga, Epaya, JN, Lorero, Tokende Kuna, Tobatama. Au revoir.